non, ma colopole les polé les os y a pour être stade. Eux encourager. 20 mai ça l'on nous légui non 20 mai. Ah, ma désobane. Ma terrain ya l'on va nous mettre au leki. Alors bête dans le terrain à mon bela au leki. Yomba mo quoi tout. Ni terrain za DG. Tala. Terrain GD. GD na les. Et le monde au bara. Les maisons. Et le monde au bara. Et le monde au bara. Atam PC à Simbi qui s'appelle. Mais vous allez être des gens bazalaki. Il y a eu des gens qui non, mon abon. Tala. Ouais, même voilà mon abon. Moi t'appuies voilà. Spectacle à ma paix. Spectacle à ma paix. Donc viens. Michael Jackson. Et on a référé à Michael Baganga. Au vu on a eu soit boxeur. Donc Baganga ni na ko mona. Yo tala tenu wana. Viona. Ava ko beta biso ya. Ah, ça y est. Azaka boxe. Biso kama pa kama ba beta yi. Kamalove. Kamalove. Ala ta ko le ga tuna bilamba. Vebi milo. Obi ke na. Ala pexara vie. Ve le roi fina bagola. Moni ve. Tabagola ba ibele. Moni vie. Soko lobi bagola ba yaki kuna. Bagola ba yaki ndeko tala théâtre de chez nous. OK. Donc gola yaki amuka ati. Na ko tala théâtre. Ko ana nzemo moko. Tanga muta bisa ba bonne nuit chérie. Oula la bien. Est-ce que Erwana il a dit pour sa bonne nuit? Oui, bonjour monsieur. Quel monsieur ou peut ça bonjour? Mais après ça va tout. SM de Toyo Kaka Clégis et Issa le Bakali Kamba. SM. Et moral. Bonjour messieurs. Voilà, attends, s'il te plaît, de faire où était de Bruxelles, la côte s'il te plaît, na yolo. Y'a un paka. Donc, fallait y attendre s'il te plaît. Il y a un bonjour. Bonjour, les salades déjà existent. On dit, comme moi, ça. Batubayate, Obanda Bango Mabé. Obanda Bango Mabé. Invitation au cours ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy Fola, maman Popo, la maman de la nation, hein? J'insiste, votre humble servante. Je suis votre humble servante. Cathy Fola, maman Popo, la maman de la nation. Très ravie de vous revoir encore une fois de plus. Nakongo et Sengo officiel et télévision, Armel Homo de mon cœur, derrière la caméra. Nabi Keba week-end de l'écran qui tellement kitoko. À la régie, je vois Berli Vengame Tengame Tioul, coordonné par le coordonnateur Clégis Zéhi, c'est mon comboso de la presse. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Un grand merci à vous, mon papa, mon boss. Papa Clovis, c'est Fimpa. Motema ya maman Dori, c'est Fimpa. Mama ni mama. Et je salue encore la présence de One Bouton. Ah, Balbi One Bouton. Balbi Yazaladinho Moko, à la système Moko. Je salue sa présence. Là encore, on parle de One Bouton. Là, on voit directement Kofi Olomide Mokwa Bongo. Motema ya mama si. Je ne suis pas seule dans le plateau, je suis accompagnée de mes invités maison, où vous allez souvent. D'habitude, il y a mon bango, c'est-à-dire à répétitive, nous sommes là, au forum moula, pour te bakousser la rabine, nous sommes ensemble avec ma famille. On essaie de mettre la main dans la pâte, question d'arranger des histoires, question de préparer de la bonne nourriture. Awachibasu et Madeswabana. Bango mnala bango. Ame mo fongole la na caméra. Ba internet ba mona ba invité nanga
namona nde bozala concentré na bachombo bobeta yango boye na sise bachombo totonga mboka soki totongi te tokotonga mpe mboka te mboka deja epesi lefo solo ya mpiaka solo ya biloko badanga awa Chibasu voilà maman propose bonne santé santé ça va maman tout le temps week-end de week-end non ça n'est week-end de week-end il est kitoko déjà joyeux anniversaire à notre mémé voilà babi 100 ans obligé voilà ils ont une bénédiction biso pe bakoko les photos voilà tozali wana lobi mobimba fête ekezoni na salle moko wana bakota ba GB salle Kofi ok voilà tozala biso pepele et puis bonjour na tonton Clovis Fimpa et puis à ma tata chérie maman Doris Fimpa et puis à tonton Gila Fimpa na bagolo bagolazi bagladiateur tout na bande retour baninganga te wana na pesi bon pembote na pesi bande nyonso ba partageaka ba imaka bazo s'abonner pe na Congo et 5 officiel télévision plus na pesi bon pembote puis voilà. Et un grand merci, un grand bonjour aussi à la tata de Awa Chibasu, notre maman. Et celle-là, c'est la tata de Awa Chibasu. Mais pour moi, c'est la maman. Voilà. C'est ma maman. Voilà. Maman Doris, c'est Fimpa. Mon thème, papa Doris, c'est Fimpa. Je le reconfirme. Allô, Bakabi. Bonjour, ciao. Ah, ouais, ça va. 14. Yo za la 14 on peut la biso. Yo za bébé. Madessa bana toujours en communication. Voilà. On a coupé le padre. Tondeni. Voilà. O solana yaya. On a sona yaya a pesa mboka nkita nango. Voilà. Il y a aussi couleur bleu, jaune, rouge. Voilà. Pour mega kolela na ba este. OK. Ba kufaki. Voilà. Ba na message ya ba bibi. O bibi betanga nzango, bibi boyesko. Kasi yaya ba lo bibi bazo ki se mité. Ka bibi bazo ki mota sente ka ba batterie ndete. Ba niki moko échographie. Tout internet bon moi ndé ba comment sangela nga ba mi balé. Ngai o ya ngai c'est mission. Mais tande bazo sela nga dio ni yonde bibi ngala oza bibi ndeni kongo biso tozolo ba bibi siko emission ya nga yo komo ko leki mala moko leki o katikati leki mala epa ya zemi ya mwasi moko bibi mais sika wape mwasi mais j'ai une copine qui s'appelle Bibi Ndenda za zemi bibi o ya ngungi mwasi ngungi soko moni pese kati pa za zemi. Félicitations. Merci beaucoup, Soyi Nazana. Merci. Mimobimba. Mimobimba na tongo ibima boye. Ngala balate ce qu'on a besoin d'eni. Oh, moso balate za papa la terre. En tout cas, ngala za niveau ya kilo ya yo. Kilo ele kaka na balaba batala ka kilo. Mais kilo faut pas ya mangona na ba norme ndenge c'est. Mais ba norme fait to boyiti. Na ba norme on a soki landeli pe norme. Bon kuna so filer ninga na kati. Ba meka na ko entretien mutuka fo ba somba ba tambola. Ah, c'est ça bana. Bino bongolanga. Asili ko sa aveugle, tumba baba. Ba desa bana bino bongolanga. Fo meka nzoto. Fo mekisa moi nzoto ke boye moi fiesta. Moi les clubs, moi matonge, moi banda, moi kasa. Ah, jezana no awa. Te yo za mama le kinamati. Nga mamaleki awa pena na yebisaka bino ke awazaka mwana nga boboyaka nga mamaleki awa sikoyo lokola mamaleki moteke aje komokende yo ngona basente mamaleki lisusu esala nini mama omoni yaya na yo abotaka biso bongo yaya omoni ndeti mama biso mais madeswe omoni mama biso abota ya na biso na âge 18 ans mama abetelaka biso abitango nazwaka zemi baninga bafinga baloba o baoki oloba na yo ozwa susu ya nanga mibale baninga balobi bakoba yo ozwa yanga mokili ezoloba kaka ezo bamelelo mama zabi soka abengi bona tali be mama soki bafutinga soki papa kolobisa pesi 100 nakeko pesa ye 50 assez heureuse lelo Bisopé orphelin certifié par Snap. Donc Calamine dit bon on a battu. Orphelin certifié par Snap donc yo Calamine dit bon on doit les meilleurs pour ça par rapport à J. Donc Kinshasa balabala mbope qui Kinshasa balabala mbope nini awa yo na fini on a bouton zano to solano na madeso bana to bandela na Kinshasa balabala mbope quinois
soso ujana mais kana ko expliquer non mais ko décortiquer les bisongo Kinshasa balabala mbwape kinwa soso ujana donc Kinshasa balabala so no bi Kinshasa balabala moi Kinshasa to yambaka ba mbokati beli na Kinshasa OK on comprend mbokati kitina Mariano mais deuxième avenue ya Kaopala ayebi ya moti mais ça na mbwa moko bo afanda ka msu na Farage ayebi ba avenue wana to ko l'ecclésiastique donc ati ba suba lotambola na kati ya Kinshasa mais mutu mobimba ayebi te pombo ko mona yo msu 4e avenue ayebi ka avion to zakani lupongo moko OK au moins par Landa yo voilà nous allons bien Niaou même maniaou Kinshasa balabala mbwape kino soso ujana ndeni bazemi oya la rabatu na kata lopango lobe sile utaka azana mo balobi soso malamu aliaka pembeni kutu wana bino bolo bapona kwa lelo soka pembeni donc azana ba recherche na yi est-ce que nani on a kata pala ofanda boatu na ya on ya osa koti bakotsa kambwa oh là là c'est que ce soit l'équipe donc ce soit l'équipe David Livingstone na recherche à découvrir papa ye okuta likolo nzete okuta ne pele kota douche mais c'est pas kanga ko na yi même soit sali makambu avenir mabino mbaba zuizuye la basoso oh là là exact voilà c'est l'ambiance de notre chaîne je suis accompagné de mes invités oh bon mais ça lo mona bango vraiment to bozo boko mona ka bonayebi ki na banda ku bokelengi tanote maman TV obina longa to vanda kawana otabiso voilà question on a posé en obinomi balé tout le monde na page moko na ndenge ya internet a publié que du parti est c'est-à-dire à certifier que ce sont la population de l'Est. Des bakoumi en gros, encourager Papa Hervé, balobi comme il est mordant, na n'enga podium, n'enga sera le meilleur de lui. Hein? Même à ta crampé, à la mordant. Mordant par rapport à. C'est-à-dire, aïe maramingi. A répondre peut-être Batlocha et m'a certifié que Aza représentant légal Yabana Est par rapport à compassion dengue non ils ont internet ils ont la moniango j'ai de preuves merci beaucoup la moniango na ba preuve voilà et sa page moko oto tanga bala biso mo bangolo te mutu to bimisi siko ngai question na ngai ezaki par rapport ya oyo idée makanisi ya bande kwa est opinion na bino ezani na bandi non à l'honneur de papa voilà les haricots des enfants opinion na biso vraiment bazo si bon pe merci mato mingi biso to banga kanzambe lobaki ndombolo lokolo kongo biloba loba on comprend donc bino moko ndombolo kongo ndombolo lokolo kongo biloba loba faut na papier yo pena faut zo ka parce que zo va cours accéléré on ezanga na ba petit belé ya mabele solo ya ba internet passé par là ndombolo lokolo kongo biloba loba Kinshasa balabala mbwape kinwa soso ujana OK vous a aidé déjà à part nous en savoir ata to lekani to yebani tout à tout des chemins tout à coup de chemin mais tout à tout des chemins échanger tout à coup ya bino wana nchikiti o bina tout à tout donc tout à la bas nyata na bolanzela ba on a parlé du peuple biso na stade OK tala fardo batikaki voilà o Alphonse on est méga mégaphone on a yaki na bango abiti ko to kaka wande tout à tout des chaînes on comprend donc ya babilo moko boye ti ba toi est on a na limite ke bazaki kana guerre pe ba bi ko sama kambo bazaka pe na tempo pe mi ba raisonner nani a pensa ka pona biso nani a lobaka ke o a sali sabiso mayaka ti nani a lobaka belé pe parce que batali boye faire rigolo aza Mikolo no bengi carrosserie. Asa kara moko ya makasi. OK, ya wana de carrosserie. So ba carrosserie. So carrosserie. Donc son gars ozoka carrosserie. Biso donc même balobaki glace. Mo muto akufi na glace. Na tongo ba kutaka makila. Na mai. Ba ibati akufi na nini. Ça pas qui glace. Parce que carrosserie. Ozamna li tutu batsan koro. Atigali.
so ye koto ya boki koto ya imbaka na eka voilà donc ya loi rosignol na tongo ya la musaka biso makundi na ba oyo fiako pede o nani o vacocher magolin nani firinda la musaka biso yo motelo la musimboka sango mukinza to bitsa ki solo ki makuna na est et puis misi bato le monde les abonde donc ba fandi penda ki ti na ba musicien tout na disasa firigola penzambe pe a pesa un certificat ok ya snap na ninga bonzambe voilà donc bino bo luka ba trophée ya mokili biso luka nini otoko flatter mitema ya bato bazala à l'aise voilà bino bo luka biso kuna to somba ki jet privé bozu ba kusanda kuna bino yo pesa nga kusana yo ba komi kombo na yo tsena katsa ba avion bato na ba kinche kwa kinchasa yo ye na ngo wana tala ka avion na tilo ba matarate niveau ba kusana ne kotsa kinche kwa oh wana na keya nani yo ya fanide aloba na benga ngi ya aningi suma kambo wana tele ya na so famille ya fani mwasi kitoko na bandala okay ndumba lokolo kilo zozo ya kotsela biso ba mindele ba maçon voilà Awati Bassou ton opinion par rapport à expression ya bana est mais c'est parce que papa avait il est aimé oui gentil ah oui c'est parmi les choses c'est très amusant et Karanga et papa wana et ça par rapport il y a accueillir et c'est comment accueillir quelqu'un oh ceux qui malade bosso au monde et na vie so quoi approcher aux à l'aise parce que ba imboka ba comprendre que non ndeko na biso oyo faire a kotambola ka malamu na biso a kosala ka makambo ezo sepelisa mokili à part ndeko ya mwana na biso oyo inos bi bazaka suna ministère ou abande ko lota ka bango te ko lamusa ka bango na makambo ngana kenaka ngoma na 2023 nga na ngoma na janvier na kometi na Bukavu voilà je vous avais dit na pesa bino oui on dirait qu'on peut na Rwanda na koma ba koma rwandaise mona kina nyo jo wana mtoto mikie wana problème de nutrition c'est Kagame mbanga mbisoki mbanga c'est même pas parce que je parle sur Farigola mais je vous jure que Farigola est bel et bien aimé na est voilà donc est Bukavu ozomona pena keno bandeko balakisaka mpona matati na ngoma nirango unaka oui eza na place à sala clip oyo na bondeli yo ndenge wana ma meilleure chemise voilà et là on est là goma partout là ya Matou Samuel ma meilleure yusko oyo yimbi ya Matou Samuel ma meilleure chemise il a qui ça ndenge wana ma meilleure chemise tilisanga na tasa Jerusalem il y a 2 ans wana pe Matou Samuel il y a 2 ans on a tiré yo tombola la biso wana on pas wana ni atamana goma bat comment que ça la mana goma et dans na Paris ou bien États-Unis pour vous en confusion donc pour nous que comme ça ngati na ngoma nyango na mona ndenge ndeko la biso inosbi atonga bandako pona bandeko wana bandako mais c'était pas en carton c'était pas en carton c'était pas des maisons en carton non ils ont fabriqué mamdako mais c'est Jamal bakangela kai wakima na mbongo voilà donc pour nous yaya pe malobele que mabemeli ici na limbi kasho na prison bakina ngala boîte ya tuko babuka loboko ti ba nulianga malem mena camarade Lazare camarade Jésus Lazare la musanga ba betanga bo ba bige Jésus la musanga na zakana ozomona mama poko na beta kasete na lobi ba musicien na biso tozala kaka te awa to moni ozotonga bandako ozozwa ka soki pe ba œuvre soki nini wana ba nini mais bozo sala iloko te c'était na beta ka ok papa na nga tala kanga landa kanga ayoka kande na pesela parce que Congo estengo bagolo balinga ngo mingi papa erva linga ngo pe mingi suivi atala kanga ndenge na beta ka na voilà non faut pas ça joyer voilà c'est ça le meilleur par rapport à Congo mobi meso tala biso et puis esengweza na mboka mobi yango signification ya scène na biso tokola la raté papa tala kinga lobi mwana na ngabeti c'était mingi pona bandeko wana ngana komaka tina mboka wana parce que papa a vice gouverneur un peu de volume pour bayoka parce que papa a vice gouverneur OK oui je sais vice gouverneur et tout to tambola ka pena partout na mboka nyoso pona koloba nini botika ba musicien botika ba imboka na biso te parce que lelo ata biso to ko betaka musique lelo ata biso to ko zora soki ba coupe soki di monde to soki ba nini bozora wana to resonaka bandeko na biso
ya est. Voilà. Talibonga lobi. Merci. Ngala botika ngala ningo katanga malobati. Na kopita na koma kota papa na vina la. Zela na continuer. Merci. Zela na continuer papa taliki bonga lobi. Ata na bête na livrer concert na kata stade de Martyr na bosani binote bandeko ya est. Bango pe baza ba reconnaissance ba comprendre bolamu ya faire ebola. Basali nini ba peseli mbala moko. Oya kolongola faire na nini. Eza bolamu ya maman Marie de sala faire sala nini. Voilà. Merci pour la réponse d'ailleurs bien que so batiki le maloba o banda koloba a pour de la papa Hervé mokoye soya. Voilà, mais papa Hervé pas venu ça rappelle maman tête moni na malinga fali pupa de king aigle. Akobinisaka mama bakobina na lolango nyonso mais papa Hervé zaka te to bo mama bolingo eza ouais mais na répondre ko bo mama peleki mingi tikelanga na répondre réponse to banana yo OK yaya na botoli yo moi place omoni kati toza basi etika kosala ka sentiment po toza liboso ya caméra mokile mona kaka yo zaka na biso elengi nini oke na ndaku na sekaka te na ndaku nazala souci ya makasi nani ayebi makamba te za na lala kapongi malamu te mais so na bibi na mokili na sali ka lokwa na sepelisa mokili totika sambla mais po nazaka l'aise mais babibisaka balobi yoka mibali ata ya yanda vandi bo yebiki na zolo ba vérité moi si o balingaka babombaka mais na bi ba fête la famille pezalaka ba fête la famille ba fête ya ba réunion ya musala ezalaka soki nazolo ba bongo yo papa yo linga papa bimana likangu na fête la famille likangu te jamais biso pour faire ya na likangu na kasi yo nga pe na lobi ndeti na fête la famille pe boye papa fait la gola asimbi pe mama si papa linga na fête la famille okete te lo banga na boya le banga inde na boya ke nazala kanda ezo simba te par exemple ceux qui c'est que maman Silia na ba semé que simba te si elle est tellement aimée la famille na yo danser so wazo koza ba problème c'est danser wazo kwa koza na danser so mutele loko ngai naza suna stade danser biso toza na posa te que to ça ka sentiment parce que muninga moko asala ki bozo isa oya ko tuta no kwei pa biso to li to tambola tout droit maman a respecté maman a wana na place ne azarata la problème mo te bosika enda vanane moi si malamu ko ami bombaka bo sepela kana maman olive te bolobaka maman olive azaka ko mi bomba maman la tarabia teke mo nde ya tambola ala takalo ko anekeru ala ti propre a telemi mobimba otika maman vanda kimia en tout cas awa chiba sous prochainement faut retirer maloba no ponde na zabwe na riva ta mo comprendre ko za danser wapi loket wa nini awa tokei et pas made so bana yo ko sepela na ba fête na yo obombaka mama na ndaku moi maringa question ça bien mazima ya mama on reprend donc omoni kwanga oyo ba fongoli ba somba moti mais exploitation de l'amour quand même tu vois l'exploitation de l'amour omoni ils en ba place oyo zula ki moi sinal moi sa barba sukisa na ba OK moi ça le sambo ba sukisa na le sambo t'as la place oyo zula ki voilà nanana dans les parades c'est pour cela il est revenu toujours dans les parades. Non, on est à occasion à mariage à nièce là bango. Dans le bien. Ce qui nièce, je crois nièce. D'ailleurs, nous ne sommes pas là pour parler sur ces sujets. Non, il n'y a pas question à nous poser. Alors, c'est une émission à nous poser. On te nous poser. Mon désabou. Au moni ferrego là. Na ko tsa téléphone nga o et tu funda mena tsango. Muta ko yela nga photo ya signe avec les jaunes. Nga na bongoli subila mana vacciner. OK. Na koto na zongi ndako. Voilà. On comprend. Amona na raté. Maman bilabela emba phénomène eza moto amona na pamba. Voilà. Omoni mère na biso Silia. Akobengisa bato na stade a salle plein. Na ndinga ba savourer ka beauté na. Ko yé na wana. To lembi na komona yé. OK. Na to komona lesbienne moi les gars et akokana na nani. Voilà. On comprend hein? Et lesbienne akokana na nani? Et chelo akokana na nani? OK. Et libata rouge akokana na nani? OK. Pour to lembi komona yé. Voilà, merci beaucoup. Et yaka na ngai. Na oya na ona ke no malema. Yaka na ngapina. Na mo linga ko ya yaka pina. Te na oya na. Kota na ngai. Na kota na ko buka na. Kota na ngai. Na za pena na kati wana. Siko na lobi boy. Babi soso alia ke loko ekoki na mongongo na ye.
Eh ben, oyoki yango bien. Na stade de martyr. Mutu na mutu abetaka na catégorie na dimension na ye. Mais ce que tout le monde waze quoi, abeti na dimension na ye. Ba o ba yaki wana baza ba fan ya waze quoi. Siko bino mabeza wapi o nazomona tongo midi pourquoi bagolwa bazo mais na kati stade wana pe tout le monde pe bagolwa mais bagolwa bazo seka o ekeye zo. Théâtre de chez nous. Au théâtre de chez nous. Maman ngebi bande comme studio ba commencer ni to zanga ba théâtre. Ba danga ba kenda trio da sofa. Tant on a mon avis pour nous mon avis na retard. Mais spectacle les acquis au rendez-vous. C'est dans la vie, mulumba trio da sofa. Ba yembeli ba mama ayoleli ayo. Ora tant on a. Obinde no motema duku libumu jalousie. On tu bosses. Non, oui, au moins on va faire, mutu soit assis la rabina, veut falloir quoi y a un nègre mon bouquet, mutu a glissé comme on l'a quoi y a raté, assiette à ton moni na seba baraté, ou à quoi il on a chance, tu l'as mis ça. Bon viens quoi, il a signé martyr à quoi? Est-ce que vous m'en avez vu le roi Bengana? Vous t'as signé martyr à quoi? Viens le fond baloba qui a obéta na martyr, t'es pour aïe à obéir mani. On a fait ça, faut il y a zeka. J'ai candidaté, hein. Très il y a des producteurs là. Depuis je l'ai dit, Beka vient en Haïti. Mais Beka pas allé na Katuana. Beka pas allé dans le babio là t'as collé kabatutu mais. Alors t'as collé kabatutu na bilamba. Eh, va bimilo. Obi ke na. Ala peksa ka vie le roi finga bagola. Moni vie. Tabagola ba ebele. Moni vie. Soko lobi bagola ba yaki kuna. Bagola ba yaki ndeko tala théâtre de chez nous. OK. Donc gola yaki amuka ati. Na ko tala théâtre. Pour ana nze momoko tanga mutu yebisa batu bonne nuit chérie. Oulala bien. Est-ce que Erwana il a qui na pour sa bonne nuit? Oui, bonjour monsieur. Quel monsieur au peut ça bonjour? Toi qui n'a mais après ça batou SM de toyo kaka Clégis et Issa le bakali kamba SM. Éducation civique et morale. Bonjour messieurs. Voilà, attends, s'il te plaît, de faire un OTC de Bruxelles, à côté s'il te plaît, na yolo. Y'a un paka. Donc, fallait y attendre, s'il te plaît. Y'a un bonjour. Bonjour, les ala déjà existants. On dit, comme moi, ça. Impression na yo. Ndeti bina nani Clégis et Issa le ba. Batu muso alingane ba. Donc, OTC de Bruxelles. Oui, Obinika. Oh, qui question n'a gâté? Déjà quand écoute. Écoute, c'était bien. Katabas. Là, il y a un angala non, on dirait dans une insécurité. Cultura pays vie pour la bango. Bazo sepe la pour vers Betista de. Baba ndoke. C'est quand même sepe là. C'est quand même sepe. Mon papa tout est ma tournée et ça qui plein. Pour les castades. Alors à barre ça qui plein. On me fait on a pas monter à ma belle on a comprendre que veut on a lié. Moi ce que bino bolo ba ke waze ko moi ce que saute na municipal. Ba G5 abandi na niveau par niveau atali niveau na ezala ki non terrain wana fallait via bandana na ba terrain wana la yesa abana na première Raphaël ndaye awa yo yeka mamotu ye fa bana ba terrain na bango ya mabeta ba Olympia beta ba Olympia kasi bata o abanda ko beta ba Olympia ekati fallait bata o ya profiter ndaya o beta awa isa bata lelo te bana ba ye ala banda na terrain bikanga abandi na terrain bikanga aina terrain chobo. Mais ok, bikanga ndeni ya mona matete. Ke fala bana na kuna bani ba bikanga zuwe ya chobo aina lokele aina terrain malandi aina baumbu. Pour moi poussa na. Donc longolino makolo polele zo ya po beta stade. Eux encourager 20 mai za longo wana legino 20 mai. Na deso bana. Ba terrain ya longo ba limiter au leki. Falo beta dans terrain ya mombela au leki. Yomba mo kwatulu. Ni terrain za DG. Tala. Terrain GD. GD na le. Elo mona lobaka. Les mezama. Elo mona lobaka. Elo mona lobaka. Atam PC a Simbiki Sabou. Mais vous allez être des gens bazalaki. Quel genre? Il y a eu des gens qui non, mon là-bas. Ouais, même voilà mon là. Moi, t'as pu voir. Spectacle à ma paix. Spectacle à ma paix. Donc, viens, alors, même si c'est Michael Jackson. Et là, on a référé à Michael Bagangara. Au fait, on a raté soit boxeur.
donc baganga ni na ko mona ni yo tala teni wana viona akoya kobeta biso ya azaka boxer biso karma pa karma va beta karma love biso ka voilà nous sommes namoni bagolwa monsieur Hugues. Nous sommes déjà à la fin. Monsieur Hugues. Salutations à toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. N'aimez que vos arabotos. N'aimez que vos arabata ordre. Mais ma cambo, c'est la plateau à Clégie Cordon, s'il vous plaît, distribuez-moi avec ses enfants. Distribuez-moi avec ses enfants. Pour la grande insécurité, la plateau là. Amen. Voilà. Madame Sabana comme na sous émission la mission parce que la télé c'est le temps. Comprenez que la émission moko ambiance c'est question il y a ko amuser galerie na plateau na biso voilà c'est la famille Congo et c'est officiel plus télévision des Alara. Madame Sabana mot de la fin et puis quelques dédicaces na yo. Ouais mot de la fin ngai bato tout balingaka faire rigola palzuri à le bataring yé Madame Sabana ce soir bakinois donc yaya bagolois papa ya gladiator koko ya baeze moliso banzambe na makambo bilamba me wankanda soki na tangaka makolo makasi me bana bakufa na fongolaka makolo po babima ndi lelo babimi ozomona ba charlatan ba saper francophonie ba saper ouverture ba saper fermeture donc c'est moi qui l'a créé donc créateur ko bangue la créativité donc yo ebikaka donc na sengi na bateau tout balingaka bonne musique boya to sa chaîne na biso Congo bisengo bo poster donc challenge liker donc bo pesanga les meilleurs par rapport à les donc nazo senga na bino lo la bata motema malamu lo papa na biso Clovis Selfie pas je te salue en passant donc opini sika bo Rolanda ngai talaka moi santé dérangeant qui mena o yakaka sika oyo ba ebelinga ipo voilà balobi bolamu pour la rater donc ba ser na ngai ya cité Betel pour mikolo pena na kina nga pepa Moïse Mbi prions pour les salir. OK félicitations pour ton moni périté watana be papa maki ezaka ba cop na ngai OK nga na ba cop ebeli mais na kata andi rien c'est yo pour ma papa Hervé papa Hervé suko ezaki déjà prophétie OK ce qui est écrit est écrit donc bandaki bana na prison pasteur Moïse Mbi alala awilota batu beli basangeli mutu moko tanga yata la papa Hervé prions pour les salis donc avec ma PC livre on moni pe moto wana héritier pas benga ngambango abi ya ndeni nakuta na pasteur nabité mikolo tozana ba prière mais lata la ngabilata la tate lata kaka lukaka ma lichi moko botima pantalon même ça qui pika ye moko ma memi église na ye ba ya pour ba moi piaka ba longola moli moi piaka donc ba bilu bele bika lettre W comme qui na biso lokola indique na zododo ya jaka ba benga ngwe na mikolo ya comme okelo awewa fallait ça la moi car mais comme donc wemba wera donc we pour kalaba we wana iganyaka lo papa wemba ba wera ensemble mais lelo ikomi wa ngila wa shisha wa donc ikomo kimabe donc na uzalenga te ba solide de faire rigola palzuri na pesi bango mbote sika bazali vinanga edo muzamba le touchable bira de presse des amunda Blaise Franchon Domingo ne champignon di kata ya la zemi ya bilamba na bosani te na kati ya États-Unis wana moni masananga shagi mavoka les super mec chakuvuza libulu ya mandefu de grâce masamba les millionnaires na pesi mbote na Emmanuel Mambo donc président na biso ya bana États-Unis pour ngapi na ba parler pe na kuna na kati ya États-Unis na Miami donc na pesi so mbote na les amoureux du cœur à Paris na moni mère na ngai Odette Chibambe femme d'affaires voilà Odette Chibambe femme d'affaires patron Costa Couleur na pesi mbote na pepe mbongo maboko banki junior mala isa bisomba somba na pesi mbote na Filoki Goma ana ota comme Westa gracias le boke belé awati bas yo to za na batute merci pour na bagolo bagolo dinyo so ba sabone nde so ba sabone ndenge sala na bien na tsepela ka peso ba sabone nde ba kumisa tu ba sola sabone ka fona yo beaucoup na ba commentaire ça merci je vous remercie aussi merci aux internautes de Congo et Sengo fait cette télévision nous sommes déjà à la fin de notre émission Kande bande kolanga balobi challenge des amoko
ya kosabone bosala okande bosala hein calamité la donc quelques jours à moi 20 et ça moi bien hein donc ça biso bien et puis 30 40 bon comprendre car parce que ici c'est le travail donc on a tendance nyonso ya émission émission on a tendance nyonso on fait que travailler pour vous. Nous sommes les esclaves du travail pour la République démocratique du Congo, pour la communauté congolaise. Voilà. Amel au mot de mon cœur, si tu es avec moi, je sais qu'on va se retrouver encore prochainement pour un nouveau numéro. Bye. Bye bye. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison Given. À Bossa Liminauté. À Tchéliminopé promotion. Congolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime